Bon début de la semaine, peu meilleur vient dans magazine Kinshasa na toujours matin ko informer bino, pe ko la kisabino va voir réalité ya vie à Kinshasa. To fongola édition mokolo leo na elema oyo. Na Ituri ba FARDC ba repousser ki tentative ya incursion ya ba miliciens na Bunia. Ba forces armées et la République démocratique du Congo ba traqué mokolo lelo lundi 11 janvier groupe ya ba miliciens ya ba force patriotique et intégrationniste du Congo FPIC na village ya Kaliamulage na plus ou moins 10 km na secteur ya Bahema Sud na territoire ya Irumu na province ya Ituri. Chef coutumier local azali ko affirmer que ba détonation d'armes et yokanaki makasi depuis butu ya lelo na zone wana. Ezalaki na entrée ya nord ya ville moko ya ba groupe milice FPIC aloko ko progresser na butu ya lelo vers Bunia. Ba milice oyo bazalaki stoppé na ba forces armées ya République démocratique du Congo oyo bayaki ko kimisa bango. Bilan ya ba affrontement oyo ezali nous disponible te ndenge armée azali ko affirmer. Ba combat et s'est déroulé depuis samedi 9 janvier entre ba FARDC na ba miliciens oyo ya FPIC na ba place et belé esika bazali ko bunda notamment na Lengabo vers Niakeru pe na Mwanga na périphérie ya Bunia. Selon ba source oyo ezali ko concorder na likambo oyo ba homme armé oyo ba lukaki à tout prix ba kota na ville mais bazalaki repoussé na armée na même buto ba tir et yokanaki makasi na plusieurs quartiers ya ville. Situation sécuritaire ezali ko se dégrader chaque jour na chef-lieu ya province ya Ituri pe na ba périphérie ya Bunia. Depuis une semaine ba combat ezali signalé aux alentours ya ville. Pendant ce temps-là na Bunia ba coup de feu ezali ko yokana chaque jour na butu surtout na ba quartier Kindia, Oo, Kolomoni, Bigo, Namu, Dipela. Selon certains habitants, ba miliciens bazalaki déjà infiltrés na ville pour na ko préparer à sona bango kasi simba kité. Pour na maire ya ville, Fimbo Lebiliye ezali bongo ba homme armé o bazali non identifié mais ba kokani na ba bandit. Fimbo Lebiliye azali ko senga na population bazala très vigilante peut ba renforcer ba mécanisme et alerte pour na ko dénoncer ba suspect abaki si lisusuke ba force de l'ordre ba intensifier ba patrouille na bango na butu pour na ko luka ko tia hors d'état de nuire ba to ya lolenge oyo. Population ya Bunia azali ko vivre na psychose moko générale depuis plusieurs semaines déjà pour tango nyoso na butu bazali kolala te masasi nde masasi bazali kosenga kaka na bakonzi baluka bavoisin moyen pona kosilisa insécurité na partie est ya République démocratique du Congo po bazali ko continuer ko souffrir. Kinshasa et l'équipe partout. Plénière ezalaki convoqué mokolo ya lelo lundi 11 janvier 2021 na Assemblée nationale pour na examen ya pétition contre membre moko ya bureau Mabunda. Plénière moko ezalaki convoqué mokolo ya lelo lundi 11 janvier 2021 na Assemblée nationale. Ezali ko renseigner communiqué moko ya rapporteur ya chambre basse ya parlement Gaël Boussa oyo ekomaki na bandeko ya presse. Selon communiqué yango, plénière oyo ekozala consacré na communication ya président ya bureau d'âge, adoption ya calendrier ya session extraordinaire. L'issue se penché sur clôture et examen ya pétition à charge ya moko ya ba membre ya bureau ya Assemblée nationale oyo ezalaki ko diriger madame Janine Mabunda Lioko. Mais l'issue examen pe vote ya projet autorisant ratification ya accord créant zone libre échange continentale africaine ZELCAF na commission mixte Relax P Ecofin. Kasi pendant que plénière ezalaki koleka ye oyo azalaki hospitalisé depuis le 19 juin et l'équipe questeur adjoint ya Assemblée nationale ou azalaki visé na motion de déchéance yango a décidé ki ko déposer démission na ye na nzela ya avocat na ye Innocent Vakpa Union victime ya accident vasculaire cérébral AVC a affirmé que a levé option oyo librement.
Plénière et Assemblée nationale, où ils allaient se tenir le lundi 11 janvier 2021 à Palais du Peuple à Kinshasa. Et ils ont qui tout de suite acte. Il y a des missions où il y a questeur adjoint. Donc, le seul membre il y a Bureau Mabunda Oyo a échappé à déchéance et alliés. Président Yabiro d'âge a assuré que chambre basse et parlement et qu'on continue qu'on soit en charge et lié à Maagi Oyo par rapport à soins médicaux naïe. Et c'est qu'il faut signaler que session extraordinaire Oyo na chambre basse et parlement et fondamaki mardi le 5 janvier et l'équipe et qu'on a clôturer le 3 février Oyo ezali koya Kinshasa et l'équipe partout. Babandi bazo continuer ko attaquer parc ya Virunga. Lobisi e ko garde babomaki bango na ba rebelle na Rutshuru. Au moins si Ecogarde ya parc national ya Virunga babomaki bango na nouvelle attaque moko ya ba rebelle o esalamaki en plein parc na kati ya localité ya Niamituitui na territoire ya Rutshuru province ya Nord Kivu mokolo ya dimanche oyo 10 janvier 2021. D'après l'équipe de communication Institut Congolais de conservation de la nature ICCN na Mokuse, ba Ecogarde oyo ba koyaki na embuscade ya ba homme armé oyo bazali na nous identifié contre moko ya ba position ya ba Rangers. Tous avez confirmé que le groupe d'hommes armés moko ba attaquaki ba position na biso na région ya Niamituitui secteur ya centre ya parc na territoire ya Rutshuru. To enregistré ba cas ya ba décès pe ba blessé na rang ya ba collègue na biso Ecogarde. Ezali bongo communication moko officielle oyo esalemaki nandeko Olivier Mukisia oyo azali ya département ya communication pe média ya ICCN. Malgré lourde perte oyo ba Ecogarde quand même ba ripostaki pe ba bomaki deux assaillants na kati ya équipe ya ba oyo yaki ko attaquer bango na butuana na parc ya Virunga d'après source moko ya société civile locale. Toko senga na bakonzi ya mboka ba sécuriser vraiment parc oyo po ezali très important pour la République démocratique du Congo. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arandaki hommage na Jacob Kabeya, coordonnateur ya ba parlementaire debout ya UDPS mokolo ya lobby dimanche 10 janvier 2021. Émotion pepasi na motema na mokolo ya samedi 9 janvier na funerarium ya hôpital du cinquantenaire ya Kinshasa. Ba cadre bayaki ebele pe ba militant ya Union pour la démocratie et le progrès social IDPS na Mokuse bayaki ko rendre hommage na Jacob Kabeya oyo bazalaki kobenga mingi fondé moko ya ba compagnon de lutte ya Union pour la démocratie et le progrès social oyo akufaki le 26 décembre 2020. Azalaki bourgmestre adjoint na commune Yansele. Illustre disparu azalaki parlementaire debout ya solo ya parti présidentiel pendant ba année ya lutte. Ezali na reconnaissance ya lutte na yepe encadrement ya ba militant de chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo andimaki koya ko saluer Jimmy Mukendi le coach a perçu deux astuces pour atteindre l'objectif na bino ya 2021 puis a profité qui ko présenter ba ve na balandi na union sur la chaîne Jimmy Mukendi le coach bolanda très attentivement. Bonne année à vous tous. Juste deux astuces qui peuvent vous aider à bien évoluer en cette année 2021. C'est-à-dire cette année 2021 qui commence. Il est vrai que en 2020, il y avait beaucoup de contraintes liées qui n'ont peut-être pas permis à ce que vous puissiez évoluer dans votre business ou atteindre vos objectifs. Mais aujourd'hui, en 2021, il est possible, l'espoir est permis. Et aujourd'hui, je vais donner juste des astuces. Essaye d'écrire tes objectifs sur papier ou sur ton téléphone et prends ces objectifs en photo
Et cette photo, tu le mets sur fond de ton écran. Chaque matin que tu te réveilles, tu lis tes objectifs et tu travailles en fonction de ces objectifs. Et alors, chaque jour, chaque heure, quand tu travailles, petit à petit, ton travail doit t'amener à ce que tu puisses atteindre ces grands objectifs. Et les objectifs, les victoires des jours, les victoires de semaine, les victoires de mois et les victoires, je ne sais pas moi, de 6 mois peuvent vous amener à une victoire d'une année. Et c'est maintenant qu'il faut travailler pour que quand nous allons faire le bilan de l'année 2021, vous puissiez vous dire que j'ai atteint mes objectifs et j'ai réussi à ce que je faisais. Je vous souhaite toutes les bonnes chances. Passez une très bonne année 2021. C'était moi, Jimmy Mukendi, le coach, votre frère. Allez, à plus. Betesco dans souci de la population a bien dans marché 3 produits à qualité supérieure. Flocon café Natenoki. Beltesco musungi ya mboka frappe encore kaka ndenge amesana kosalela bino ba produit ya qualité supérieure. Bientôt bozozwa 3 produits oyo na kombo ya Noki, c'est-à-dire mbangu rapide oyo peto loranki kongo swalou tunanga nini yango ndeko 3 en 1 flocon oyo ezali déjà na miliki pe sucre. Donc yo okotia kaka mai ya moto o mélanger au lieu ezana goût ya danger, ezana minéraux, protéines, calcium pe fibres alimentaires. Organiser sili ten li sous 3 années ya café yepe aza déjà na café sucre pe crème saumon ya suka Noki 3 années oyo tobengaka na Kinshasa awa ti yepe lisusu ndenge moko déjà aza na te sucre pe crème okosala yango ndenge nini zwa explication o déverser yango na tasse na yo café pe sachet na biso oyo za sachet ya 20 grammes o déverser yango pe na kati ya tasse na yo Noki flocon pe za Noki flocon 3 en 1 na 3 en 1 on tozo ba 3 en 1 eza nini na kati ya sachet oyo ya 90 grammes toza na flocon toza na miliki pe toza na sukali donc yo musala na yo ko sala juste ya kotanga notice na yo eza na kati wana olobi ke il faut qu'on mélanger sachet oyo ba biloko nyonso eza na kati ya sachet oyo na mai oyo eza kotoka ya 150 ml et puis obandi ko bouger mélange na yo wana pendant au moins 3 minutes ti mélange nyonso ekokoma makasi et puis olie yango. En tout cas, Betesco, vraiment mon soumis mboka, mon côté na terrain, Kinshasa, et l'équipe partout. Tolingi toyeba pourquoi mebele bazalaka soki mobali apesi mbongo te akomi kanda na bana. Reportage Hervé Zaka. Basi mingi bakoma ko vivre na mibali na bango kaka na ba intérêt. Okomona maman soki papa aza na mbongo mikolo wana bolingo ekoya makasi kasi soki kaka mobali na ye aza na mbongo lisusu te attitude ya mwasi echangeaka pe akokoma kanda soki kaka mobali na ye ameki kotuna ye likambu. Okomona mama akopesa mobali na ye réponse ya mabe. Toyebaka te comportement wana eutaka wapi soki mobali aza na mbongo te mwasi a changé attitude na ye. Eza na sens te soki papa za suna mstala te mama ko makanda na ndako ezala te. Est-ce que soki olinga ki ondima ki déjà ondimi de na ndenge na passe na bisero c'est que supporter nyonso o bando gangi la bala na problème ni ba mama o basala bongo eza bien te batika comportement wana likambu nyonso ezala na tango na musale yaka eyebana te epe musala mutalongwa musala eyebana te ezaka ba circonstances ya vie ndenge to vivre eza na sens te bando gangi la bana okangila papa kanda eza bien te nga conseil na opesa na ba mama o basala bongo batika ko sala bongo pona erbo bala na ki onzima ki déjà lo bibie na lingi mbali na na tanga passe na tanga bisero parce na tanga passe yango okomisu ko gangi la bana botika ba caractère wana eza bien te ko gangi la bana ko kangila papa kanda eza bien te eza raison te
Bamsuba linga mbali pona profit. Bamsuba linga na baona profiter. Nde bovanda ki ka bon azana ngo te bo continuer ka bongo. Bao ya profit nde bakomara soki ezate bandi ko gangila mobali, abandi ko saba soki bandenge nini bakanda ko silikela bana kuluba na bana. Mais bongo nde eza mabe. Eza raison te parce que tant mobali wana zwaki yo okuta imbongo. Obanaye ko lia mbongo, obanaye ko tosa ye. Lelo lokwa muninga zangi ale yo fo obanga ga elisute na kati ya ndako otosa ga ete okomi kanda na ndeni. Ezala te libala ezaka pour le meilleur et pour le pire. Eza te lokwa mobali azangi yo okomiselo ko pambala ndako olongoli dinita papa. Eza malamu te. Basi oyo se comporta bongo batika biloko wana eza malamu te. Yo zo lakisa bizele mabeta mobali azangi mbongo. Bota mbongo ezongo. A changer pas changer moi si. Abwa kisa yo. Oyo lingaka mbongo. Tanga kozwa mbongo malamu aboya yo. Otanga zanga mbongo mona ke eloko pamba eza malamu te. So mobali no azangi mbongo. Kutu moi si ndefu ko konsola mobali makasi oteyaka ye po azwa AVC te. Eza neti tant tolingalaki azalaki na mbongo tozalaki bien soki lelo mosala esili naozala na ye kaka mais soki neti azalaki na mbongo aolakisanga bambanda naomona ye na bafoto ya basi mosusu na bafacebook banini naosepela te lelo so akomi na piaka ngai mpe antuka na bando gangela bana naozongisa nano makanisi wana ndenge ye abandaki konyokola ngai. Bon papa problème eza wana soki tokotala ndenge nazotala ndenge mobali amemelaki ngai soki abandaki soki tozalaki na biso bien ntango azalaki na ye na mbongo vérité ezalaki wana eza nde mosusu nga mpe na koyeba kobomba ye ntango aza na mpiaka mais soki ke ye mbongo na ye azalaki kosala bambiance vérité ezalaki te en tout cas nga mpe na mpiaka na koka kosupporte ye te. Premièrement, le comportement est pour la nini. Il faut qu'on mette une question d'abord. Moi, si je suis tant de balles, surtout le gros besoin chance. Il y a des petits religieuse, tout n'a alors to linga moi si n'attends pas si pas linga biso n'attends pas si na bisengo. Et alors mbala mususu na place yo ya bisengo na yo kendaka quelque part. Mais tant que ça va pas si doléance n'est pas na ya comme kanda. Côté premier volet, mais deuxième volet, moi signons d'abord premièrement ce qui a vu vraiment que mon bal n'a le la vérité, que Azor vivre dans le caractère ouana, et ça vraiment ma bé. Bah le bi femme soyez soumise. Alors la soumission là, moi si à go gagne l'angate jamais, netinga jamais. Et Dédé, moi si il faut ailler surtout conjoncture toujours passer dans le temps conjoncture actuelle. Alors moi je suis venu au mangala ndengo que simbate mais conseil ezali to chité kaka conseil ezali vraiment makasi. Tant on va que femme soit soumise au se soumettre nangai Dédé. Ndenge ndima nga na pasi na bisengo to ko bakaka ndenge na mama mutako sayote ke no ko to kuna boye e ko sa pasteur John te matembele na soso to ko taka na libumu nyo se tondi saka nango to kangaka wa motema boye eza malamu te po bolingo eza kaka mbongo te ata lelo papa aza na mbongo te to mosala te yango te nde etinda yo mama o changer comportement po mbongo eza na suka te mwasi il faut olinga mobali na yo na bolingo ya solo po eza na basi misusu barata makambo ya bien kaka likolo ya lokoso ya mbongo donc bandeko basi bozalaka patiente po ata lelo mobali na yo aza na mbongo te lobi soki azwi akopesa yo po eza devoir na ye. Kinshasa et l'équipe partout. Na cadre ya fête ya fin de l'année pe ya nouvel an, magazine KNB a pesi opportunité na balandi na ye nyonso ko présenter bave na famille pe connaissance na bango. Bon na pesi ba mave na ngai na famille Kongolo Mobimba nyonso na pesi lisusu na famille Libana Mayoko o ezali à côté à moi si na ngai en plus na do saluer mingi maman na ngai wa boti ngai maman Bambi Mwela na pesi ba relation na ngai madame na ngai Pirati Libana bana na ngai
mibale Placide Kongolo Frégile Diongo ici grande sœur nanga baza libanda Keliando baza belé filo na mabota na bango nyonso tout ba relation nanga nyonso tout autozaka na bango donc même moral cordon Bruno naza na pona bino merci maintenant la c'est pas de meilleur vœu na levé Jimou que lui de meilleur vœu vraiment belé na pesi meilleur VP na madame Langai Blanchard na pesi meilleur vœu na bana tout na kambaka bana groupe cinéma tout Congo na pesi bango vraiment meilleur vœu belé na pesi meilleur vœu na équipe mobimba ya KNB Benet Congolo donc la meilleure vœu belé vraiment Benet Congolo donc yaye la bande ça me belé quoi na dit que ça va le bosser tout ça lango donc na pesi c'est la meilleure vœu na cordon Bruno ni Kamibeko mon pote yaye yango belé vraiment donc na c'est pris donc bye na pesi ba vœu na ngai pa ya famille na ngai Congolo ba obaza na poto ba obaza ana king ceux qui te bandent ba grande sœur ba petite sœur obaza na poto na obaza awa na pesi mino ba meilleur vœu na bino famille Congolo na Kelian Congolo Philo Congolo Dorcas Congolo na poto kuna toza na Manide Congolo Christine Congolo donc ina ba banan kazi baza kuna donc bino nyonso ba mbote na bino ba meilleur vœu awa to na Dorcas Congolo Bruno Congolo le caméraman ya makas na Bruno TV et bon toza na journaliste na biso ya makas Benet Stella Congolo la bouche magique yepe ba meilleur vœu na ye bon Dorcas nous sommes maman couturière ya makas modéliste bana ebe fata vendre sa couture ya yepe ya wana Dorcas Congolo na bana na ndenso Kelia vainqueur bango nyonso Wivina na beau-frère na biso pe Freddy et bon on peut na koko bossa na te bana na ngai bana ngai ba bibière bango nyonso na pesi bango Stéphano Maria Merdi Christivi na hotel ko ba Merdi Christivi Placide Flégi pe na maman na ngai Bambi Mwela Marie-Louise mwana poto Jika tala kaka azana na ba Santa poto azana ba Asma poto malé ariti ko ya kalaté mais tozomona toujours koto ba benga ke Jika donc yepe ya ba meilleur vœu na yango wana na kobosa na pete ba mama leki na ngai na nga bazali wana ba mama na ndeko na ngai Titi na ndei na nga pe ba uti mbujimai ba tozana bango na pesi ba pe ba meilleur vœu ba mama leki na ngai Christine ba mama leki baza ebele bon pe na koko bosa na te ba père spirituel na ngai pasteur Congolo Jocelyn na maman nièce maman pasteur na biso alembaka te benga ke maman commandante. Vous allez qui est belé au rendez-vous avec le magazine à Mokona Lelo, ceux qui vont se payer qui n'est ngo. Si katopé ça, merci l'équipe rédactionnelle n'a vu sur Bimba KMB. Arveza Kazaki n'a pas la caméra, Nathan Siet à la réalisation, puis la coordination à Jimmy Mokenzi. Kakandenge to sa cabine, botika la toujours scotché branché na chaîne YouTube qui est na Kinshasa et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.